na ba oyo batuna kamituna sur bilan ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakiselaka ye faci beton botala extrait ya réponse na bino yangoyo. Bâtiment ya kitoko oyo bozali komona boye ezali école primaire du 4 janvier tozali awa na quartier Massampa na commune ya Djolu, plus précisément na Mbujimayi chef-lieu ya province ya Kasai oriental et sika wapi mokonzi ya mboka atongi en faveur ya bana ya Mbujimayi école oyo ya kitoko avec 5 bâtiments dont 2 en étage ezali ko abriter 25 salles de classe aménagées pe ezali na capacité ya koyamba 2400 élèves oyo bazali déjà kotanga na ba condition ya kitoko neti ya mikili ya poto ya boye biso toloba te yoka communication. Comme vous êtes en train de voir ces bijoux, ça c'est les actions du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De gens qui ont été ici, bat oyo bazala awa bayebi que etanini ya bâtiment izalaka awa, mais dans un bref délai, par la volonté manifeste du président de la République, voyez à quoi ressemblent ces bijoux. Regardez à quoi ça ressemble. Et boti na mabele. Voilà une école offerte par le président de la République. Tala, boti kamutema mabe po efutaka te b'action ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo faci beton ezali palpable pe visible sur terrain par sa volonté manifeste. Boti katembe boyinde ezalaka. Kejo